Guigui la girafe, modèle assassin outfit ya Karine Mokonzi, Bondi Matin. C'était quand ou dans quel événement boye bonka na vidéo ou Karine Mokonzi alataki kola na ye atie mwa veste na ye alati ndenge alataki mpona Karine amoni ki abimaki bien. Ba encre correcteur ya internet baye kokorige ifalaki alata boye alata boye. Mais ceux qui ka wana te bandi kofinga ye makolo na ye. Nazaka nanga d'accord batu bafingaka na bango bato mais ezala bafinga mosusu ezala na onde buzoba moni po ani po mutu nyonso soki alingaki amisala ka bien alinga abima na défaut te. Donc soki obimi na défaut ya lokolo loboko to liso to nini boye eza faute na te. Malheureusement mokili toye eza mokili moko ya problème na mutu akozwa yango artisan yango contre yo buzoba. Attaqué pe Saratola. Pour Saratola yaki kosala alobi basala liki elemba na internet. Ndi ba hotelema babi Sara akoti piaka. Po yeka mutawande hotelema kama maki elemba na internet. Yeka mutaye koluka kosala suli kilemba. Pourquoi changer? Bino batu pepe bakosala maki elemba na ba réseaux sociaux. Opesa mbongo bisika bapesa ate. Opesa mbongo finance no ikangami okozo internet eza bomona kaka bilongi ya batu ebi mitema batu te. Nazo comprendre te batu akomi na niveau ya inconscience. Nga na yebi yotu nazi mbona nga na peshi. Bon so azu kisi na yebi yebi seki fwa za mbonga batu azo ba chance na mbonga. Ya zali wana fwa maliki nda bino mbonga bopesi ye ake na mwepanga nga pesi nga azu ba chance na bino. Bako baozo nka na sens ki Sara kolia mbongo na bino okima na nga na mona penda kolia mbongo okima te. Na mona ki azu nga kie na mwepanga nga pesi pi. Basala on peut bisala ça na monde lelo ko sali kilemba na muta réseaux sociaux. Mon père Guigui Razana notanga ya popula bino ke boza bazo abizingi parce que malgré vous les beau prouver que boza bazo te bozo prouver que alo makamba solo. Ne passe yangwana. Bon s'abonner à l'enregistrement du moment officiel vous cliquez sur notification pour aimer vidéo botala. Makasi. Okamati tala eloko oyo ezali nœud de poids pio eza biloko asuki o bazoteka na H&M. Okamati omami ki yango na kingo. Nana ebisola. Nana ebisola telo kwa boy. Nanya yango atinda kio. Okangami siko esclave. Manto olongolite. Manto olongolite. Balongola ka trench. Soko kobi olongoleza la façon pe balongola kango. Ochango na kiti. To ochango na vestiaire. Yo siko lati elamba ya tai na yo po eza elamba muyibi elamba ya ba chinois ya ba roumain ba otiko yiba yo mandiante na bango omoni oye poto talaka yo photo yo kolisa yo awa ozali eloko te oza mukinza eloko te mwana mwasi yo aza eloko te ayebi kovanda te ayebi même opesinga mawa en plus de ça likolo nango ovandi na trench ya mabe boye tala ba couture ya trench o trench oyo ya combien osobi yango kote nini okolata nini on dirait basi ya bobo ba mama oteso baza bada hôtesse biso tozo seka basi oyo na Lubumbashi bazaka kosala hôtesse na lycée Twendele so tomoni abiye za da hôtesse bada hôtesse balatisa bango babilamba bato Lubumbashi boza kote boye bada hôtesse so bengi bango da hôtesse basiliki Badeko, boyebi bada hôtesse, eza ba fille baza osala hôtesse. Ba fille baza osala hôtesse tozo benga bango bada hôtesse. So bengi bango da hôtesse ba osilika makasi. Eza trench na trench. Mikolo yo mali lesi esila ko lata na ye trench. Siko nga la lobi boye. On dit ba serveuse. Oui, nyonso kaka. Ma chérie, oyebi ko lata te talaka biso oyokola. Tika munoko munene. Tika munoko munene ozalango oyebi eloko te. Oyebi eloko te. Okamati mipende wana obombi yango na kati ya baba opak. Karine. Mipende na yo eza maladi mama na zo ebiso mikolo nyonso. Riri, bolo bakako. Mipende wana ya yo ezali na maladi. Babombaka maladi te soko ye na poto.
na poto babongisaka mutu etikali kaka kuna na kati ya hôpital babemisa biso mutu batie pema bandi kopema na poto babongisaka ba makoloneti ya yo makolo wana eza kobela Karine kende l'hôpital otika kosala bakashi misère yozo bioza mwana muke nini azala mipende oyo abombaka ngo mikolo nyonso okola tata baba ya ndenge busu baba kopaki ya kilo ndenge wana yo faut plutôt peso kisi basala yo ba jambe comme légère oyoki ba jambe légère oyebi kolia te okomi kosenga ti biloko akolia osi olie na feti ozwi nzela okeye pana yo bamemaka baimporte te nazoloba mikolo nyonso awa obokangela nga biloko bakangela biloko okende nango wapi yo oza peka na mwana moko na ndako siko ndongo ozangi ata bapati ya kolia lobi nango siko bozokende bisika ya batu musala na biloko okenda bisika ya batu komemaka baimporte komelaka bamasanga ya batu bomemi bamilangi ya batu boke nango eza normalité vi na bino eza ya kobonga te bo eskize ngai. Et puis là taka baba ya contention na poko ayo saka ba live na yo abuzo ba wana là taka baba ya contention pour aider yo na circulation pour aider yo na kati na ba mai o ba bengi ba liquide lymphatique tozolo bana yo bosolo yo yebi lo côté olataki bien te okamati okoti na kati ya place olongoli trench da weza kito teta ba couture et puis olati bien te veste wa des veste à hiver te eza na veste balata na hiver. Oh, ils avaient si a été. On l'a bien dit. Oui, on l'a tâté. Bilamba, oh, ce qui a chaîne, ce bilamba a chaîne, il y a mouyibi, tu y habité. Pour bilamba, on peut coca qui yote, y a un qui mal à l'aise. Moi, au long, la pour ma soko, c'est finani na kati ya jipi, et tolo, et finani na kati ya blouze. Au kamati, bah, ça pas tout le monde là, takawana, parce que, au moni yo, on a problème. Problème, y a ma colo. On a problème à kasi. Mais oyebite olingi koyoka te kende l'hôpital ata sans papier awa kendaka hôpital okie koloba médecin oluki médecin moko olakisi ye makolo no baopeso kisi obandomela po aider yo makolo na circulation po makolo na yo eza maladi makasi siko basapato wana otiaka kokuna nde nini olati yango te basapato otandelaka biso kuna na tomoni yo place olati yango ola takango te bazapato ba jouer au tchétché kuna ya décoration hein basapato décoration au décora basapato tala basapato ebele ya taille na yo te yo za lokolo ola ta sapato wana en tout cas na ebité vanda na yo ba vanda kimia yokola tika munoko solo tika basapato tanda kunola takango te pourquoi basapato tanda pourquoi la takango te okomi na bisika mutu nyonso sokomi bisika yango biso tokendaka na babisika biso tokendaka ba vestiaire ezalaka bapesi yo ticket ozwi otiki veste na yo okomi libre parce que ba place eza chauffé quand même. Hein, maman? Ce que vandi au lati manto na yo du début à la fin, au kolumba solo ma peka. Parce qu'au kotoka. Malongo la katrench, oti yango na vestiaire, to oti yango na kiti. O lingo kende o lati, yango bola tarabilamba ya taille na bino. Bota la kaba formation na bino. O tali morphologie na yo, bino bobengi formation. Hein? Tolo bana bino na lingala. Formation, tali formation na yo. Oza mutu andenge nini, lamba nini o lata. Boza la kalaise, bandeko, lata elamba ya confortable. Lataka elamba ya confortable. O komona batumba, basi ya ba congolaise, ba bimi mabele, vimbi awa. Ozo comprendre te mu Congo kuna geni, ba kamati, baza bizarre oko comprendre te. Tikoso ba komi bisika, ami moni zoba sikoyo, baninga nyoso bazala banjoto nyoso ezipama, ya la kisi banjoto ngo ya kitoko te, akomi siko mal à l'aise. Mal à l'aise. Nabila tela nabino, mal à l'aise. Ah, balobi mare na pa escroquer mbongo ali kelemba awa. Donc wane zalaki kaka tolo bana bino.
mami ya ba roumain kombo ba chinois to longoli yango komi roumanes na yo na mwana no ba roumain bakenda kosenga basengaka na bana amemi penza mwana na neti yo kaka image penza ya ba roumain o basenga la balabala mama madame moi ana faim madame bébé ana faim manger Romanes mère abal Romanes toleki voilà ezali ya yo tika bimema mema biloko na ndako biloko bokenda komema na bafeti komaka ba poison parce que obanda susu ko chauffer yango bokamati bo chauffer yango boike kolia ebimisio puru yango poso eza kitoko te madame moi pas manger moi enfant yana faim madame yena rieta basenga neti kaka ba Romanes to kati bino na kei Sarah yaka a oyo kele na Sarah ngo pema Sarah yaka dada yaka Sarah t'es convoqué voilà Sarah na période où Sarah a obeta makambo magoda il faut to baste bango so baba didi to cha bango na ben oyo badinga ba RFI ce qui comme Geoffrey Echtet bandinga ba prédateur Sarah namoni vidéo moko boye kuna Sarah alobi na ngai na sina répondre ye quand même alobi na ngai naza na mutu ya famille pauvre ezomona na penza nga nazali mutu ya famille pauvre nga na ndimi nanga 10 générations ya pauvreté na famille na biso ngai 10 générations toza na famille ya ba pauvre mama bota pote na nous live 10 générations ya pauvreté na famille na biso Sarah bota pote nga na nous live bosala likelemba te bosala likelemba te la préférée du chef ezala basi nyonso botelemela makambo ya Sarah ya likelemba koyiba bana mbongo aza escroc akoyiba batu mbongo alobi ke ngai naza nazomona na mutu ya pauvre mpo naza na suki oyo naza na mbongo osombaka belo te la préférée du chef ngai nazali na mbongo kotia batire te ngai nazali na mbongo ya kosomba matiti te donc pauvreté nanga penza eza komonana na uti na famille pauvre ngai na ndimi nanga na ndimi makasi na uta na famille pauvre ya niveau moko en tout cas vraiment na ndimi mais yo Sarah moi la famille ya bariche azata parvenu te bozana pesa bino lisolo Sarah papa na yo ya riche asalisa yo te papa na yo ya riche atika yo libanda abengana yo arenia yo papa na yo ya riche okola na ndaku na ye te papa na yo ya riche atika yo okoma kosala makambu moko na yebi te soko banda makambu ngo na age nini soki po yo benga ka ba Nadia ofera wana Nadia kokisa na 50 tenga zaka juste Nadia za musika za so na 45 ans Nadia oyo mama ya Saint-Denis wana Oprah azaka soki na 45 ans, soki 46 ans, soki 47 ans, je ne sais pas. Nana ko 50 ans te. Obenga kaye ya Nadia na ba live na bino ya ba clochard.
Na ba live na bino ba clochard obengaka ye yaya. Mais makambo yo Sarah ozali kosala ana réseaux sociaux ba vidéo ezali. Ozolobela makambo magoda koleka Ben. Yo na Ben tokobalisa bino. Na ajini no banda mwana riche asala makambo yo sala na réseaux sociaux awa. Ko binisa ba masoko na bana mike ba to théâtre salté. Ngana zoba makambo wana te. Kwa ko tumbola ngate pola oyebiso buzoba. Na oyebiso buzoba makasi. Oui, makambo na zo sala eza politique. Eza éveil de conscience. Mets ton pyjama ma chérie. Na osala éveil de conscience. Po olingo yi babasi ya ba congolaise mbongo na bango. Yo za financière te. Yo bingo. Sarah, yo za bingo. Yo zali bingo. Olingo sala bingo. Oyiba mbongo ba congolaise. O bazomona pasi na kati ya mboka wana. Olingo beta montage. O banda likele mbango ko gérer ngo ndenge nini. Ozali même pas na application moko. Oyo yo ko gérer ko zo batwa 50 ton dimi. Ozo batwa 100 ton dimi bakozala 10 ya 50. Bakozala 10 ya 100. Bakozala 10 ya 200. Ya 300. Ya 400. Ti 5000. Tala montage. Tala montage Sarah olingyo sala baninga. Tala montage. Mwana nyoka. Sarah azali mwana ya nyoka. Yango za na difficulté te ya kobomba mwana. Sarah azali mwana nyoka. Papa na ye nyoka abota ya tika eka lolenge. Yepe abota tiki lolenge. Ayaka koyebisa biso natinda mwana nanga na États-Unis. Na mbongo wapi otinda mwana na États-Unis mwana nyoka. Mwana nyoka. Sarah, yoza mwana nyoka ti. Ozo koyebisa biso makambo ya richesse awa ke oui, ngai tabotala ye, elongine ya ba pauvre, elongine ya ba pauvre, botala ye. Mama. Famille pauvre, ya kote bo mama, na kote bo papa, nga na ndimi. Nandimi na uta la famille pauvre. Mais yo, uta na famille riche okola nini? Ozalaki wapi? Ozalaka kosala nini? Sarah. Moi c'est Abraham yakawa. Mwana na yo tika na maboko ya baluba. Otika na Amerike pa ya batu. Futo yebisa yote. Yo za nyoka. Ozo kende nzela nzela ozo bwaka bana. Tomona yo awa. Oyo ko bwaka mwana na yo propre. Enoch. Na miso wa batu awa piu obwaka mwana. Siko mbongo wa batu kozanga koliango. Mwana o kutu balobi mwana. Yo obwaka. Oyoka somote. Oyoka eloko te. Siko mbongo ya mutunde yo. Ngana zo analize yo kaka na makambu. Mbongo ya mutunde yo kozanga kozwa. Sarah. Mbongo ya mutu kozanga kozwa mbongo. Okubanga te. Po mwana na yo moko le fruit de tes entrailles. Obwaka. Tu n'es pas quelqu'un de confiance. Tu n'es pas digne de confiance, Sarah. Oza digne de confiance te, bakope son bongo te. Parce que yoza na bizaleli ya batu oyo, toko salaka yo confiance awa te. Parce que la kisi biso, modèle ozali na mutema mabe. Ya mama obwaka mwana na misu ya batu nyonso. Yo finga papa na yo, mwana no erazo finga yo, azo angwe pa na yo. Ezali génération na bino, ya famille na bino. Modèle bozali bongo. Ngana lobi na nga makambo mususu te. Ngana ye kopekisaka basi ya ba congolaise, oyo bakozala lécher na plan na yo machiavélique, plan na yo ya ba méchant, que yo ozolinga bakende kokota likelemba. Na likelemba wana Sarah yo yebi bango te,
ezaka bato ya réseaux sociaux comment kozwa risque ya modèle wana c'est parce que yo moko oza na esprit ya moyibi po bato oyo bakopesa mbongo soki opesi moto moko alie tour na ye okolande wapi oyo eza pe politique congolais nga na si na lobi na bino surtout bino na TikTok awa soki ba Rwandais bakei ba ekokuta qualité ya basi ya basara Congo ekobonga te soki ba congolais bakei ba ekokuta lolenge ya baben Congo ekobonga te ba ekokuta modèle ya bachura mboma Congo ekobonga te yango nga nazo take bango nga nazo penza nini wana ba marena ba la danoisi ba ofera bango tout. Il faut Congolais baboma au moins une grande majorité à Congolais faut ba koufa. Pour Congo qui est Congo si quoi parce que ce tout ça kana qualité à basi à lolenge boy. Ya ba Sahara et Simbate. Ata so ki ba Rwandais ba bito kei Donald Trump alobi na ko so sous minéralité et Simbate. Mama 100%. Parce que risque nini yo kozwa bato à internet ça webi kenga nazo sauver peut-être yo réfléchir musikate ok disons que yo za no na makanisi ya koyiba mbongo te mais bato ko pesa bango bambongo wana kolukila bango kote nini po eza bato virtuel olobi otie link elingi koloba lien siko so muto alie mbongo akena ye aboy ko pesa mbongo wana mususu akena ngo alie tour na ye abungi na circulation yo ko zongi sa mbongo wana ndenge nini po bato wana baza virtuel yo so mona teke nazo sauver yo pourquoi bozaka mayele te peut-être yo so sala ngo peut-être na pesi yo présomption d'innocence mais oza innocente te ou innocent oza innocente oza innocente eh bokabati na nyau nanga boche na minya na regretter bino na nyau nanga bimi miniature en tout cas Congolais Maya amuse-toi bien je sais pas si tu es rentré j'ai vu tes très belles photos amuse-toi bien hein na lobby hein bandeko hein soki bato wana opesi bango mbongo balie bakei na mbongo wana yo kosuka wapi ozomona te koza normal te ozoya koloba makambo ezanga tina Sara tocha yo na ngai na yo na ngai nanya koli mabe yo okoli na balabala okoli na pasi yo ozata na héritage te mama na yo bana yo tika mais nga balobela nga landa nga naza na héritage Sara yo kola na balabala ozali prédatrice sexuelle Sarah yo voyage penza yo voyage yo penza mama nga naza na passeport rouge passeport ezanga visa ngai naza na passeport rouge passeport oyo ezanga visa Sarah makamni ozo koloba na bato oyo nga na voyage oyo voyage wapi ovanda na ba hotel nini Sarah obandi ko voyager na âge nini nga depuis Congo na voyage nga na ebi culture ya vacances depuis Congo ngai na baboti na ngai na ebi culture ya vacances depuis Congo
nakamni nous oloba awa soto kei na ndenga ya pauvreté papa na yo wana kotelema te yo moko kotelema te po papa na yo aza irresponsable échec yebi koko na nga obota mama na nga oyebi échec koko no aza kote nini koko no azalaka kosala mosala nini nga koko na nga azalaki directeur régional ya régie des eaux na kananga ti na Lubumbashi na Katanga directeur régional koko na nga bota mama na nga monsieur Robert Moulalo azaka directeur régional ya régie des eaux Sahara vanda kimiako yo bi richesse ba biso ba riche basaka likelimba ba riche bakendaka na banque riche akendaka banque aza solvable ba pesi mbongo riche asaka likelimba te likelimba eza ya ba pauvrolo na ba pauvrolo tineti yo en plus de ça ezali mal intentionné olingi oyiba batu mbongo na bango parce que ozo signé et simba te donc batu ba opesa tour à liboso yo moko récupérer ba mbongo wana okimi na Congo pe ba banque ezali neti ngala zalaka membre first lady bazo sala first lady wana nazaki parmi ba pionnière ngai omonia wa Sara biso to ka koloba buzoba te ba first lady na banque wana na Robank nga biaka kimanga na mbongo oyoki eza plan na yo ya muyibi effectivement nga naza parmi ba pionnière ya ba first lady na Robank bomoni bino ba matalana na bino bozo sala wana eza solo makasi eki muyibi olingi oyiba mbongo ba pauvre femme congolaise oko gérer likelemba wana ndenge nini batongo yebi bango côté nini en cas de problème okolanda bango côté nini virtuellement okotia bango miniature dis donc les amis n'allaient pas c'est aza escroc alinga yiba bino mbongo ya banda ko récolter ba mbongo wana ayebisa bino que oui batongo ba monani te bazami yibi na moni bango te bakiminga na mbongo et tout ça là ozamu yibi Sara nga kutuko biloko na bino ba pauvreté wana en tout cas ça ne m'intéresse même pas parce que tu parles de quelqu'un d'autre tu me connais pas nga na zala bato ba yebi nga bisika nga na kola ba yebi ba famille na nga ba yebi nga très bien mama nga biloko wana eza ba biloko ba sendi o ba yaka ko ba papa na nga za na boye biso epa na biso boye nga so kuta ba dio beta masolo bokanisa nga na zo inventer vie oyoki nga so na bandi obeta masolo ya famille na nga bisika nga na kola bonjour Davina Divine pardon nga so na bandi koyebisa yo bisika nga na kola okanisa na okoso okanisa eza na Congo te oyoki mama Kese bonjour mama Kese ozo sekisa nga mikolo na seki makasi nga so na biso modèle nga na kola okanisa nazo raconter bêtise yango na comprendre ba congolais te yango na comprendre ba congolais te ebo raconter ba biloko mususu c'est étrange ezali étranger pour ngai nga na tikala ko defe lamba te depuis na kolaka na yebi kokota lupango abatu te nga na tikala ko mema lipe pa na biso te ke oui na memi lipa to bandi kolia
Nga na makambo wana te. Natikala kokola bongo te. Njango na nga na kamwa kabino koma mboke koza na pasi bongo bozo mona bozo comprendre makambo nga na zoloba te. Ngana makambo ebele webi ka pourquoi na lobelaka makambo mboka? Mama kese bonsoir. Nasi ça it fit d'idée maman. Nga webi pourquoi na lobelaka makambo mboka oyo? Na kamwaka. Na bikoma batu bakoza na pasi ya lolenge bo ponga kokola na ngai. Na bisika nga na ndaku na biso ya baboti na ngai. Na tikala kolala nzala te en aucun jour. Na tikala kolala nzala te. Na tikala komema lipa te na ndaku na biso. Na tikala komema kwanga te. Na tikala oyeba makambo wana te. Yango makambo ya Kongo esalaka nga pasi na mutema na yaka koloba a ko dénoncer tout le jour. Oh, je ne connais pas ça. Na yeba makambo wana te. Oh na ye komema lipa, oh na ye na kela ndaku na mebi lipa, na bandi ko ya na kogobele, na bandi na yebi makambo wana te. Po na kola bien moko. Na kola bien moko. Abondance. Ya niveau osakana te. Abondance. Obalbaka abondance. Yango esalaka nga maokomona ba mama ya Kasai bazana nzala. Yango na mona makambo ebele esalaka nga compliqué na mutu na bime mboko yo. Peut-être nga nazaki na réalité te. Sarah, okoloba makambo voyage te. Yo voyage raté. O voyage raté. Kolobelanga makambo voyage te nga na bando voyager na Congo. Omoni nga na yebi géographie à Congo parce que papa nanga zaki avant-gardiste de son temps. Aza otindi biso vacances na Kinshasa, atindi biso vacances na Goma, atindi biso vacances na Matadi. Papa nanga na avion, na Sibé Zaïre, na Air Zaïre. Oyoki yo bandi kokola yo moko kolineti oza mwana nyoka. Sarah okoli mwana nyoka. Yango zo suteka babiloko mususu yo kotanga nga pauvreté. Nga na décida na tchaka kabelo te. Parce que ça salité. Na tchaka periki te. Parce que ko déformé ngai. Et ko malformé ngai. Na tchaka choko te pona yebi keza dangereux. Na tchaka manzaka te pona yebi keza dangereux pour la santé. Oyoki? Sarah, place na vandiawa, na vandeli bilamba. Na vandeli penza bilamba. Place na vandiawa, na vandeli likolo bilamba. Na o monte ba pendri na ngai. Pona sali na déménager. Okoloba kututi. Olobate. Wana eza ba superflu eza ya ngai. Oyoki? Menga na zoloba na yo kosala likelemba awate. Na ba mama likelemba nyoso soki ba anushka ba luba, anushka soki muluba, ba o nyoso basala kama kelemba boko sala makelemba awate. Ngande mutu na zoloba na bino. Boko sala makelemba te ngana lobi yango eza escroquerie. Parce que ngalasi asia escroquaki batu na likelemba. Ndamoni mama moko camerounaise asia escroquaki batu makamba makelemba ya réseaux sociaux. Boko sala te nga mutu na lobi bono ebinga malamu te. Boko sala elmi de moi boko sala te. Mama kese na pesio malu. Bonsoir maman Gigi. Bonsoir. Omoni pardon. Je te rappelle. Omoni nazalaki nanga na benga yo parce que tant on a moni vidéo ya Sarah on a répondre yo. Nalingaki na benga yo mais malheureusement au Mic Fongo leli live. Parce que tant on a landi Sarah Nathalie ndenga lobby tititi na yo ki biloko lobby na bi il faut na benga maman Gigi parce que il y a d'autres choses maman Gigi ça ne vaut pas la peine. Parce que côté à la Sarah to la biloko lobby na vidéo na yewana tangonga na landi ba koloba biloko ba pauvreté koloba biloko ko bengo zoba Nathalie boye
muto yo ozobenga Zoba na yo Sarah na tali boye nalingaki na benga yo parce que nakangamaki na musala na bina nga na benga yo na bi mama Gigi ko salela mwana mwaso yo video te parce que biloko alobi ezanga sens ezanga mutuna makolo bino bomonaka batu na réseaux sociaux boyebi ba vie ya batu te ba passé ya batu bisika batu ba uta boyebi te ba vie oyo batu ba mena boyebi te boye komona batu na ba réseaux sociaux et tant boye komona batu na ba réseaux sociaux bo bandi koya koloba oza mutu anzala mais oyebi mutu wana vi na yete bisika kolela yo Sarah okoya koyebisa batu ke oza mutu apasi te yo sundola ki mwana ya 5 ans est-ce que mwana oyo akoli na bonne vie akosundola mwana ya 5 ans est-ce que Gigi tango boyoka kaye muto ya koli na vie ya souffrance na vie ya pasi akozala lokola Gigi wana parce que tango ba parents na bino baza na vie ya pasi bakokoka nanu kotangiso ba classe ya malonga te nde biloko bino boko na comprenaka bino te nyonso yo kaka po TikTok ba réseaux sociaux boya kofinga ka batu na ba réseaux sociaux yo ba parents na yo tango baza na vie ya médiocre na vie ya pasi muto aza na vie ya médiocre akokoko tangisa bana ba classe te akokoka kotangisa bana ne université te parce que azokelela nanu na mbongo matembele mbongo ya nzala bongo ya minerval ya université akozwa ngwa siko yo ti otalaka Gigi wana niveau na ye est-ce que azali mwana oyo akoli na vie ya souffrance ya pasi Sarah nyonso wana kaka po mataka avion okoma kokende Chine Dubaï okanisi okoki okoma. Mais non, Sarah, il y a la différence. Ce n'est pas parce que tu montes dans l'avion okanisi bino nyonso bokomi niveau moko. Yo na landi vidéo na ona na moni yango ezangi ata sens o nga na kola na ni côté ya papa ni côté ya mama yo muto yo kola na ni ya famille ya papa ya pasi na oko sundola mwana ya 5 ans parce que soki famille na yo na ya papa no ezalaki ya bonne vie tango yo sundola ki mwana wana famille na obanga ba récupérer mwana wana lelo yo wangani ti à quel niveau toi Sarah ti à quel niveau nyonso ezaka ba réseaux sociaux ya kokokanisaka biso to finga na kana ba réseaux sociaux mais ti à quel niveau Sarah toi Sarah kotala yo toi ti à quel niveau ti à quel niveau ozomona makambo makelemba oyo ngana zokamwa bino baso ya poto oyo basi ya poto toloba na bino na minoko nini basi ya poto mwasi moko avandaka na Congo kuna parce que mataka avion aye France aye Belgique asali sabino makelemba toka kufi lelo assurance nini oyo acheli bino oyo ko sécuriser mbongo na bino wana est-ce que Sarah wana ndenge bomona kaye abokolaka nanu mobali na ndaku na ye yenda abokolaka mobali sikoyo mbongo ali kelemba wana Sarah koboko cha mama li kelemba soki Sarah akufi parce que la mort ne dit pas que nakoya lelo nakoya lobi bokola la bolamuki boye Sarah akufi na munene yango poza wana ozoyaka ba poto boye boye lukana nu solution pe mwa muke ya munene wana parce que place wana ba hypertension eza wana ba diabète ezali wana oko kwe ya wana okufi c'est quelle assurance Sarah azotiela bino oyo boko sécuriser ba mbongo na bino. Moi je vous comprends pas les femmes qui vivent en Europe na potwa oko fongola ba compte bancaire ata combien yo lingi ozana ba assurance ezo ko assurer ba mbongo na yo yozo kene kosala likelemba na mwasi moko avandaka na Congo kuna mboka kura ezalaka te assurance moko ezalaka te mbongo yoko kene kotia o 1000 euros 1000 euros o 2000 euros 2000 euros soko lia 50 000 euros ou bien 10 000 euros Sarah soki akwoi kaka maladi wana mobali oyo ya Sarah wana bino bomonaka aza na capacité kozongisela bino bambongo parce que ye moko nanu babokolaka ye wana lokola mwa game moko boye babokolaka sikoyo ye Sarah soka kwei ata maladi wana ou bien tombe faillite na ye ndenge na monaki mwasi moko ya basi ya bazoba ya bakongolese azolela biloko na bango na limité ezui moto ndakwa Sarah na Congo wana soki ezui moto epeli moto camion enti incendie kuna ezalaka te pompier ezalaka te ndakwa Sarah soki ezui moto eziki wana biloko nyonso ya ndaku na ye eziki elle a